fait rigolo ere musoko bomaka ba communicateur afali kaka boy bazana ba concert ba bosana ki bazana ba concert kaka ya yo nde ba komi kolobela plus koleka ba concert na ba moi ka studio wana ki kuku wana so tche linette on dirait ajuster à ba porte ozoma faire camarade nous tala moto ka faire autre chose tu sais ça coûte combien nga bona moto na manquer bino respect na vela 2025 qui va ni nasser tu sais ça coûte combien tala bien. Et en plus, qui a posté ça? Lui-même l'artiste. Tala Moutema m'a bien fait. Moutozo Vandela, il met ses enfants en valeur. Il met sa carrière en valeur. Mon fuck, qu'est-ce qu'il a envie de toi? Un minable comme vous là, les deux petits gamins. Ndena ndimi falibou, et bomima. Soko ndimi faire, chaîne YouTube ne koufi. Bakotalote? Tu penses parler du mal des fers et chaque nuit, ça fait de toi la personne la plus spéciale pour parler des Fally? Tant que Ouera sonne, trésor lumière ayaka na zamba zamba. Na zamba zamba, aussi on va finir mutu. C'était du Ouera sonne de lundi à dimanche, du 1er au 30, pour vendre Ouera sonne. Ça veut dire, stop à la polémique. Zamba zamba, c'est Ouera sonne ou rien. Bon, ça va concept était Fally ou rien. Analyse moko bidon. Moutoulo a bev ou analyse la vie à Kofi. Ton père, parce que toi tu aimes trop comparer Kofi et Fally. Kofi reste le créateur. Fally une créature. Et j'ai toujours défini qui est Kofi, qui est Fally. Kofi aza Eli. Moutazora Elaka. Bana faire bazotanga. Bana ne baza en sécurité. Bev ozana moustache. Ba filma ki salon photo ko to na sezo ko bamba on a mérité. Na été so mira na en face za toilette ya bato ba na balcon. Petit nanga. Non bongi te. Tozo mi luka. Critiquer Fally na musique, critiquer faire na musique. Ko critiquer venemate. Bando lobela ba sombelo mutu. Faire comme camarade na. Net nga mkono okuta non obetu. Na robeto na compte affaire, tu parles trop. Moi na muke na âge moustache zo télé mame. Oza jara batu boteka batu mapang. Yo koza locataire na matin. Tala mutozo critiquer le roi camarade nous. Toi, na zuna nous exemple ya Alexis Wedge. Bev. Na ba c'est sonale. Nathalie bino misatou. Dans vos familles, nanyo akoko na cheville à faire. Na ba famille na bino ngala kotina boza même na ba grand-père batata mwasi bukangisi boza faire atangati bokangisa bango nyoso boza ngisa pena ba membre ba famille na bo bakufa bo sekisa bango na MS boza ngisa bango MS azaka rappeur comment dit batuloko ba MS voulait la visibilité MS alingaki mokili eyeba ye aza rappeur akenda plateau ayoke lengi ya plateau comme journaliste. Voilà des gens comme vous, des instables. Tu étais artiste ou comme journaliste. Ça veut dire que tu as perdu une qualité. Donc tu n'avais pas une détermination dans ce que tu fais. Des rappeurs militants combattants, un chroniqueur de merde. Parce que parmi les chroniqueurs les moins intelligents, c'est une vérité. Les chroniqueurs au bazama les mouké na TV. MS Mige na Bakali. Bakali, son émission, il fait que rigoler. N'invité, il facile qu'à la déontologie. Y'a moi. Journaliste Moubaya a déjà chapeau à Bomile Logi Lobo qu'on a mon voilà animation à comédie. Tintin. Aux yeux MS. Alingaka invité Nyoso ou Akoya a manqué faire respect au Kofi. Soko PC barguimé leki, il est toujours humilié. Neti moutayo qui sa MS sonne pourquoi la sabuzo banae c'est yolo. Oyo batisi sous Mige. Mige il a le plus grand plateau, il y a diaspora Mobima. Mais je pense que c'est le moins intelligent de tous. Merci, Toyami, merci. Des questions bidons. Ma question, ce sont les mêmes questions qu'il pose depuis plus de 3 ans en fait. Quand je suis Miguel, c'est la routine.
innovation exacte, quelle la bêtise. L'icône a entendu avec sa grand frère là-bas, Charlie Prince na Maktab. Ba perdre à repère. Ba âge à rebondir à encadrer, ba leki, ba comme ba âge à ba jeton. Sozu Charlie Prince, sozu Maktab. Ba sa génération a fallu. Ba sa génération a fait. Ce qu'il fallait réussir dans la musique. Ndé ni bino ba ta génération avant ti le lobo mi luka bo luka non ba visa bo yo lo ba bêtise. Yo mokoza ngana za journaliste était ngana za président ya ba courage ya ba play. Moi je suis pas journaliste, bo cha ngana liste wana te. Ngana world. Penga bokeba ngana za ba benga wani. Era Ramsès ozana yo na raison. Bato tout oyo bapesaka communication oyo bakommunikaka sur Fally Ipupa bazaka na actualité te. Yango wana kombo na fe regola neza sujet oyo epesaka bango ba vie. C'est-à-dire que bato ba soko fingi kaka fe regola omoni bato ba yibele. Ata bo fingi na bino Fally bobiki Fally za des fois ata suka salelo nini. Omona bato bazalaka te. Mais soki kaka fere nde balomiki mikatanga kombo na komona audience koya otala bango basi ba comprendre que avec kombo a Fally bakolia mbongo na YouTube te bakolia mbongo na TikTok te na Facebook bakolia mbongo te. Alors pour bango balia mbongo bien il faut baya na ba finga fere tant ba finga siko fere omona siko bato bakolamuka kanda bafo batala ngo pe ba critiquer bango ba répondre bango siko bazi une autorité et si mango ba ko sala nini ba ko ba ono fere gula za moto se victimisaka fere gula se victimisaka na nini bafandi kaka ba conseil de DG Blaise Polo que non à ce accident na ba Virginie Manganga babukani mais preuve exacte. Comment fait-il moto ça l'accident? Bon l'accident même vidéo est-ce accident même ni photo ni vidéo preuve exacte même bon faire croire na bato qui non groupe a fait gros cet accident pas passeport bungani mais non ils ont ma musique te oza kindoki à ciel ouvert na pleine journée donc bino bozo kokora bino sous musique te tant que ça bino depuis kala qui fait la botama grand ko fa grand le prévenu que ayemba na bakulutu na ye na kati ya nzembo ya franc congolais kolakisa nini kolakisa déjà suprématie na ye mais tellement que lokola bino boza soif ya lokuta ekota bino na nzoto po bo réussir fo ba bokosa na kombo na fe yango wana lelo fere komo kosala makambo na nko po bino suisa bino motema de plus bo finga ye et c'est ça mutuka fali asombi aye kokosa kosala ngo bato awa asala ngo sika 2 mois ou 3 mois ekufiki mbala mais fere gula siko asombeli yango mwana na ye asombeli yango mwana na ye suka kado bino siko babandi no eza lokuta asombi te mabato bwena bwe fali aye koposte biso derrière mutuka ya nani ya Rolls Royce wat aposte ka na statut na ye na story na ye mais tomonaki sika aza na kati te. Si vous comme un tour à faire global on se justifier beaucoup se victimiser trop que na bino ka ndenge beaucoup na biso pour moto bana stratégie ba Rolls Royce na Congo na kati ba musicien ils a faire moto liboso ba musicien congolais à côté sa Rolls Royce ils a faire na moto côté yango na Kisasa bo funga mbanga na bino bolo batsusu parce qu'il y a faire itambola depuis asomba na 8 et comme na 8e na Kisasa tilelo ezo tambola souffre akina ba concert na yemo comme na Kisasa akini kinango sur les invités na ba télévision akini kinango mais ya bino mutu tomona kate ni na parking na yi tomona kango mais faire go ba mutu kana ba Ferrari na yi ba Range Rover na yi ba Rolls Royce na yi ba vidéo to tila bino ngo régulièrement na parking na yi na tiaki mususu kaka na mwa o ya parking na yi ba la Rolls Royce na yi Ferrari na yi ndenge zali na nani na yi na Range Rover na yi Firgula loza plus il y a 6 véhicules au-delà ya 300 000 euros na parking na yi mazolo belango te soki Firgula za local soki Firgula za mbongo te akusumba mutu ba 350 000 euros non akusala ngote mais tellement que boza soifé botondi sami na haine viscérale haine na bino comme si bino kwa folie c'est le nom de Ferre parce que le nom de Ferre désolé sabino
ndenge ezolesa bino fo boya na analyse moko ya bien lokwa bato normal mais bino boyaka na analyse te bino boyaka nde koboya konéglige kodénigre bokontinue kodénigre plus bozodénigre Fere Gola aza attiré ba énergie positive likwa badénigre bana bino ye azokola makambo ebele ezobakisama yango na bino moko bongo mpe kolela te o Fere Gola ela fali Fere Gola atikala kaka na prison asala 10 ans c'est-à-dire que lelo tokomi omona kino bato basala complot Fere Gola akangama eza bino bokoya kolamusa makambo ya Fere bakanga Fere mpo omonaki ndenge Fere akoya ndenge abimisaki dynastie wana banzembo ezalaki na kati wana so asala yango promotion bino bokozala te yango bolukaki moyen nyonso mais nzembo ebimaki na mars na mois de novembre bapesi ye récompense ya meilleur nini ya meilleur album mélodie premier artiste congolais azwa na Afrique bazaka bango mibale eza Davido na ye nde baza na récompense wana na monde baza ebele te eza ba Michael Jackson baza bato wana baza rare oyo bazwa récompense wana bakomi même pas 10 na monde mais totiela yango makelele te tolobela yango te mpona kolasa bino ke Fere Gola aza grand donc événement biso le 4 oyo ekozala événement botiaki Dembe déjà première délégation bakiti Paris deuxième délégation bakiti na Grèce bokontinue kaka kofinga Fere biso tozokontinue kosala mosala bien bokontinue koboya Fere biso tokobeta musique ya bien bokontinue kofinga Fere tozosomba bamapango bokontinue kofinga Fere tozotonga bandako tozovoyager na silence radio Fere Gola aza artiste indépendant il savait Fere Gola tanga te azwa certificat te ndenge ba Charlie Place baza kokosa bato awa mais c'est Fere Gola qui sait maintenant comment gérer ses finances gérer ba œuvre na ye Fere juste œuvre neti apesi ba maison de production bango bénéficier na 80% bénéficier na 20% non il est intelligent atikali na indépendant biso oza na posa mpe ya disque d'or te parce que so oza na posa ya disque d'or ake olegrami kuna na saseme bakosenga ya apesa bango mbongo ya impo afutela yango impo mpo bapesi récompense wana odoki mofuta impo bapesi oyo manzanza pamba kotia na ndako vomi na garde mbongo na nga allez-y voir ki okina baprese na yo basengi yo futa bango impo na impo wana basengi mbongo niki lokwa ba $10,000 to ba $15,000 bango balwa $15,000 kaka pamba mpo bapesi oka manzanza kotia na ndako $15,000 ekosomba kombele mapango na Kinshasa $15,000 ekosomba kombele mapango na RDC donc bino boza na bino bato borefléchiraka te yango bomemaka nani artiste na bino balukuta mpo atikala kosouffrir mais siko biso de l'autre côté tokende na ndenge ya bien mosala ezokende na ndenge ya bien tozokonsome artiste na biso aza koyebana aza kobeta baconcert cher ane oyo quel artiste oyo abandi ane abeti concert cher oyo Fere Gola artiste nini abandi na Gabon abeti concert eza ya combien billet eza ya 300,000 francs CFA équivaut à $532 nani abeti concert bongo na bamisie congolais na 2026 mais c'est bino nde bolobana biso ke non bino bobetaka musique 58 concerts par an mais 2025 et 2026 esili oyo ebandi déjà yango tokomiti na mois de mars esila tomoni ni concert bobeti ni concert privé bobeti bokokende ti na mois de mai boza déjà katikati ya nini bokoki bobeti concert na Stade de France bobi ono bosi bobeti au moment où Fere Gola déjà akozala beti déjà baconcert ebele akozala déjà s'agrémenter basoirée ebele kombe déjà akotisi chikon akotisi déjà eloko ebele alors bino bokama oyo bato boyebi makambo ya miziki te botikana bino kofinga Fere botikana bino kodénigre Fere c'est mieux de dénigrer Fere mais ekozala difficile mpona bino bosala makambo oyo Fere asala na miziki boresir ndenge Fere Gola aresir na miziki Fere Gola aza indépendant aza entrepreneur aza boss millionnaire akotisaka mbongo ebele chaque jour oyo bino boyebaka te aza na bato bafutela bandako na ye aza na bato batekaka babiere na ye la Gauloise na Champs-Élysées boutique na Fere Gola ezali physique Champs-Élysées batekaka babilamba na Fere batekaka baevre ya Fere basede na ye mpe ezalaka wana bamakambo ne mosusu mpe ezalaka wana basede na ye eza na Amazon Fere Gola atekisa musique na Amazon atekisa bamusike nika na ba Spotify te Spotify ezorenumere te lokwa
Amazon eza boutique oyo somba. C'est là où Fergo les plus intelligents. Azawa binoté. Fergo za article za bourgeois. Bourgeoisie no mona na pesi mona cadeau ya 350 000 € ya mutuka. Bido sko pesi bino ki peleki se bozi kwiti.